Ville de loin. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S, MS. Carré Parfait, émission socio-culturelle, le Pesarabino, information, il y a sur Esika, Ezo Amibino. Bozolanda Bisona, image prod, chaîne YouTube, Pesarabino, qualité image, ya propre, ya soin. Botala Bisona Banda, Tobimi Ndengeni, Tobimi propre, Tobimi soin, Tobimi goût. Nasir Bossepeli. Pour commencer cette émission, salutations spéciales à toi. Passion sur Moukendi des longues jambes. Moi, c'est à Pembe, à Kotango, n'a pas l'inté. Salutations spéciales à toi. Luki Passeport, n'a pas si on botte, c'est quoi ali. Aux en a posé ça, la passeport, n'est-ce pas Schengen. Contactez Luki Passeport pour assurer le maramnioso qui toko n'engoyebi. Salutations spéciales à toi, Cornélie Mounongo, n'a pas si on botte, et c'est quoi ali. Soulé Kauka. Salutations spéciales à toi. Salutations spéciales à Franck Poutou. Salutations spéciales à Papi Leboaz Télécom et bon le Big Boss Papika Mbenalion. N'a pas si on botte. Junior Moyo, chambre du commerce, salutations spéciales à toi, salutations spéciales à Yannick Kinia, Rombox, salutations à toi, et Bongo Poisson Kassereka, salutations spéciales à toi, il a choisi Matata, n'a pas Mbote, pas ya Willy Moucheni, salutations spéciales à Wadjeni Kaba sous conteneur, il y a forme, net na film, n'a pas Mbote, et Bongo Etiche, Nzita, les grands Libanais, salutations spéciales à toi, salutations spéciales à Villiers Pambani, et bongo Yves Pambani na pesibino nyoso mbote. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Image Prod. Vous en avez fait un mariage, fait un anniversaire, vous en avez posté bakango photo kitoko. Contactez FB100 Service pour rendre vos services agréables. Derrière la cam, Nazabongo na Jordan Mizwa Zoanga bien toujours accompagné par Faya Basket, le patron Bogos. Mesdames et demoiselles et messieurs, j'ai cet réel plaisir de recevoir pour vous actualité na mincho balbi na mincho actualité ça mpandi moko et moi j'ai cet réel plaisir de recevoir cet homme là oyo asaila bino ba comédie ba spectacle ya ba ndenge tout obo sepela et il y a un grand moment avec moi silence et les autres yeux pour apaiser la bino expliquer bino du tout sauf rien. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Vie de loin que j'ai sali, j'ai dit déjà bonjour, bonsoir, Vie de loin. Ouais, bonjour, MS, voilà. Boni. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Poto lingio, ben niveau. Olobi. Poto lingio, siko. Poto linganga, faut linganga sous ma casse après 14 ans. Tant on a eu qu'à partir à Roissy, yo akima. On a poto mo elobi bon. Poto isol babongo, sobaya kana yana il a dit sobaya kana akima. Et donc voilà. Ça te fait quoi tant au Kitaki après 14 ans d'absence n'est-ce pas Schengen tant au Yaki au Kitaki na Charles de Gaulle impression les Akini déjà. Ouais, yes c'est fort, donc na boya poto, yes c'est fort. Na yebiki na poto ya komona lisusu mon général Grada Kumbu. Na moi na yema Viki na poto ya komona maître Choda Kumbu na maman Marie Claire, na poto ya komona Saint Kumbu na maman Wiva, maman na Saint-Tiche. Na poto ya komona Noko Boyo Kumbu, Noko Shito Kumbu. Ardi Kumbu mon ami, donc voilà. Na poto ya komona Yves Pambani na Villiers Pambani. Na poto ya komona Eric Divita Iluka Makambo. Na poto ya komona Egide de Fer, na poto ya komona bato belé ba Kots. Betish Nzita les grands libanais. Vous comprenez? Ba Trésor Konga. Donc donc ça va. Et ça dit vraiment plaisir. Donc voilà, Vie de loin, tes yeux le vraiment on va parler to beta pena masolo nao mo mingi mais to banda pena malem. On va commencer nase Vie de loin bato belé ba Vie de loin. Ouais. Bana misu ba découvrir yo kana poto ba sepela na yo. Mais ba zu occasion le batala yo, opesa bango chance wana ba Vie de loin azanani, Vie de loin abanda wapi ti a commis Vie de loin. Ouais, vie de loin. Donc, on a banane, non? Vie de loin. Charlie Vie de loin. Charlie Nongi Nzuzi. Donc, Nongi Nzuzi Charlie. Ok. Vie de loin. Et, dans ce grand prêtre Ngadia Diangadios, Nenga Boulot, qu'on a chicha, qu'on a tapé ça comme la vie de loin.
mais c'est Nonginzuzi Charlie. On a combo Nonginzuzi Charlie. Et loin ça sobriquet. Sobriquet oyo ngadi so pesanga Vidéo abandi na groupe Mikwati. Ezalaka bato là tant to kabone comme Mikwati na commune Makala na église à Saint-Clément. Na pesi bana Makala nyonso mbote po toze belé na Paris, bana Makala ya Bruxelles, ya partout dans le monde, France et Londres, partout na pesi bino mbote belé mwana Makala ozo sa la fierté ya comédie bana Makala ngai na fandia. Ya Papi Michopo, mon yaya na pesi mbote. Vu de loin dans groupe ya Mikwati azaki formé par Manzenza Georges et Michel Louaou. Mon bal ya Mamé Élysée azana Dijon. Donc bango to laxinga musala théâtre Michel Louaou na camarade né Manzenza Georges. Donc ba Mamé Élysée on a nyonso. Moi c'est ya Michel to bango sala mo ba ser na biso ba kata biso na boulot et puis évolution tant grand mouvement on est Panzani vient na Papi Michopa kindaki boye. Pour Papi Michopo, tu as pu parenté. Donc, bien noko. Ah, donc, vous avez parenté. Tant qu'il pas mettre paille, on a Nathalie Siko pas Vengadios. On a neni. Non, il va. Ok, pas Vengadios, après qu'on est les gagné, ni pas Vengadios. N'a pas Vengadios, dans sa test, monde que ça va. Auparavant, on a beaucoup de répétitions chic-choc avant. Donc, on a un canal, on a un canal, on a répétition. Avant, bon panza, avant, groupe n'a pas panda. Na kendaka. D'accord. Na kendaka, papa, attends, on a loin, na kendaka, test, mbalamoko. Na pesa pe mapo na ba okene kotana na répétition ngale de mingi na yeba déjà ba ndenge lini na bango ndenge kendaka donc on a sala test c'était dit waouh le binongo la dit sobe phénomène ya na ngai dit waouh donc vient ngade semana bike ba tuna luka bango na kina na kombo ya kwa kinga habité idéologie vie de loin faut ça manette awa sombrero gumba maboye on a idéologie avec Ngadios na pesi mbote place ça yemo t'inspira que il faut pousser moi azwinga apesi na maboka Janifai apo Firenze Sami Mokeli Mami Zoki sa Shogun bon petit wana buko tizolozina donc na nkati nanga na ngadia dia kati nanga na Janifai kati nanga na Sami Mokeli kati nanga apo Firenze kati nanga ya zaza masi ya nyembo kati nayo na bisao un petit mot pour na Janifai na famille na Mobimba. Souci kaka ba kondelia c'est la raté hein? Donc toza kutozo ça la programme n'est toyebo donc il faut tout mon abana faut tout obligé obligatoire obligé faut tout mon abana to passer la bonne journée donc c'est que tozo ibaté tout mon abana ndeni na même la biso bana to na posa bana mais bon ça li démarche té okutana puisque bana baza bango monte bana voilà to cela qu'on a président de Vos na ministère Seattle donc to bakani to sala to mona bana biso bana pe ba mona ba papa na batata mo sina ba onde to yeboy. D'accord. Vu de loin on les a parcours oyo bato ba yebilio nango ba yokio et vu de loin après ko longwa côté Angadia Ngadio ça voyager au tigali mo sali groupe na. Ouais, tout vient de Dieu de vu de loin. Tout vient de Dieu. Hasard panza mbiarate tout vient de Dieu. Et dans groupe no comment ça se passe très bien. Ouais, groupe ça va kitoko. Donc chef na biso Mabidi hazo contrôlant kitoko Mabidi kasi nga na groupe nga prenga Mabidi chef Mabidi a travaillé na Jérémy te nangai OK wana biloko ali même Jérémy pe moi nangai d'accord ouais nda longwa kinda pas président Lombe décor pe moi nanga longwa pas kinda pas président Lombe donc Mabidi chef Balox Kopire Chalambi donc bazebele ba chef kono on s'inspire à nani. En vrai dire, mon idole, que son nom me repose un peu, c'était Gessa, sans souci d'Afrique. Ah, sans souci. Donc, on a dit fanatique, sans souci, na niveau moko impossible. Talaka sans souci, on a lemba. On a makala na likolo. Mais chaque jour, on a lunga makala, na katinga, papa. Donc, le panga sans souci, yangoyo, le panga nga moment libanga mozaki na faya na ngai. Donc non c'est la sans souci bimana pejo na ye soka bimi neka azobunga ngape makolo na zong supa bomone bolo olubini lo na ebono olubini nini Nathalie kaka na kinanga pa eko sala na kino sala tese na groupe sans souci tala ba tu na biso perona bazo pela mabebi ba fioti ngoma ba mashako ba vina biso nani ba azapi na mikilia nani vie Josco ouais. Maman a testé. Boye botsa boye yo kende boye. Ngaba tikinga côté na ngamo ngabi c'est qu'on est soit 8 nga na zu. Obike comme na suka sans souci que son âme mon papa
elle a dit que c'est bien aux jeunes bien na se plaît na yo mais faut zonga OK tanga Vous avez moi à l'époque vous avez na âge non il baté il ba 18 17 faut na zonga na ketanga per kolongwa lemba tindako ya kolela positif nazwi nanga mais ndaki utanga ngana mona classe mulungi ngana sa théâtre nga tangi mingite pona chic pona na comédie ouais lobby nango na défi bilamba chic choc donc avant qu'un chic choc lequel bossait pas VS pas VS avant coup pas VS na le kaka pas papa lobé donc na salle c'est pas papa lobé azwinga na salle c'est lundi ba tournaka mercredi na mercredi répétition jeudi tournage mais figureur du quoi banel ko na mon église nana mobali na yo prophète papa lobé na isera ka ni na zonga ndaku ba ko penga pansi donc na sala ka une semaine ba operenga tellement na zona taba repos après na ke pas fait sans souci pour voir si tu as bien na tanga ndina ke ce ko pas venga dios ndé aswinga OK et loro ni ne bimisa vidéo et loro bimisa vidéo loin na ndenge ya nsonzingi bien na ndenge théâtre ka loko ke bato benda batura beaucoup plus attention derrière voilà mutabimi sanga basé belé mais na koyeba te mais oyo peneza ki pese marka to sala film moko na groupe KK ya président Placide na pesi mbote président Placide place ça pas après bato nous découvrir nga siko vous comprenez bato comme découvrir nga mais na sala biloko belé oyo pesa makambo belé rose moi extrait logo moko o sala bato basepe na ndeti nga na loko pona te yele kwa mapa na boulangerie yo lukaka oyo tsa mateka pona sala belé mais fais ton choix ça la choix oyo c'est plein Moscovitch vidéo a comme Nzambe full boss utaka poto zonga rabo nani muzungu le belgicain kokoso ouais donc vieux chinois donc ils est belé tellement belé vidéo loin na kati ya théâtre na bino na kala trio d'assaut Ngalufa Lokoli na Vienga Dios na Mangwao ba vi wana misatso ba biki osala biso sélection pona moko opona nani opona groupe ni opona ba juro la batu d'abord nga kutundi la vidéo ndi na zaboye soki na sala théâtre na fina nga eza pona minzoto wela d'accord minzoto wela pena omoni opéra sitakinga donc yango te sala pena na tanga te donc so ba tsango na 12h na kimi na chiki bolinga te donc biso tona lokolo ya minzoto wela nanga na phénomène la die sobi to la ligne ya minzoto wela vous comprenez na minzoto mystère siatula zawana pona kati na pesi siatula za OK azala awuta minzoto ngadia minzoto mette pas minzoto viemba lyosombo minzoto bon tout ba bimana minzoto donc to zapna ikola minzoto ils a pas fona différencier que donc minzoto d'accord bino tout minzoto voilà lelo avant to bando mona neto betelinga solo ya takinga totala ba takinga bazo sexa biso bato bazo seka mais sans bêtise à l'intérieur bazo lo ba tranquillement bazo capter bazo seka très bien mais lelo comme avant bato ba seka il faut bosser la comédie bocha moi bêtise na kati pourquoi ngapi na tsaka bongo bato ba talonde ba bien sûr je crois OK ba benga ngati batu nanga bien ngoko sala batu makam non batu ba yebise ngai na yebise bonke na yambo ba bitunela biso mutuna na musique ya te ka biso te to soli na autant to zo ba musicien to tuna ba to tuna na ndenga théâtre on a évité ça dépend acteur et Julie acteur ozomona Borolia Pentin tu veux dire quoi wana eyaka non c'est quoi expliquer net batu parlant tu veux dire non ngate mna le bien peut-être un artiste mon talo bon maintenant même ko défendre yimuke vas-y ils appellent ba tonalité ils ont ba tonalité mususu oso ba betango boy ko la ko betisa ndeti nga betelo mo yo zo sakana ni polo mama yo ko sokolo la di polo mama na yo na le bi polo mais tellement bimi rapide donc intention non ce que ça quand tu dis polo mama non lobi pourtant le bi polo mama non intention et pour na bi que jeune à la salité c'est quoi la ti polo bimi soin donner c'est que oh polo mama do ngo sala lo lendo polo mama na yo ka sokolo la ti polo mama na yo ngo sala lo lendo mais son a t-shirt il ngeza bêtise
Même Polo. Il y a Polo, c'est Polo. P-O-L-O. Mais pourquoi tu reçois directement Baboulon que ça bêtise? T'es pas, n'importe bi maka, biso tamba comédie mususu to betaka, na ko ni ata comédie mususu, oyokiango, moseki na retard. Et les kionan. Ouais. Et donc, toi, la comédie mususu, to zo ba formation pa ba viena ngadios, so na beti comédie mususu, et le kola likaibo ba benga salagindeki. Donc, ce que leki, ce que y na présence non, oyoka son nom bien té. Mais ce que leki, etingi ntsonga. Ezaki salagindeki. Qui est, ezaka frère likaya. Dans la scène comédie leki na ngometa ngo raisonne, mais muto za mystique. Vous comprenez? Ouais. Vite de loin. Ouais. Ozo Belanini. Olobi? Ozo Belanini Charlie vite de loin. Nga sono bela nini ndozo mona ki tout te donc en vrai dire omoni nde to vivre boy biso ba kinois ba congolais to za rapena na habitude te ya ko cheka nzoto so na tida ba drink na ti na te ya ko cheka nzoto vérité ça que na li poison 4 fois. 4 fois. 4 fois. Oh là là. 4 fois. Vérité, na hôtel Sopembe. Oui. 4 fois poison. Poison. Ndenge ba docteur balba poison soko liango. Et obi sa malade nyo so zarano na nzoto. Nzoto oui. Pour mutu so monika boy. Azarane konto tel ko za bonne santé. O karane na sucre banda kala. Même ko le koma grave, ndé ko la comprendre que ebandi o ko zalanga non déjà. D'accord. On ga poison bimsanga sucre donc na ndenge mo ya fo. Pour écouter un penalty na miku atina ba pancréas donc ndé na zo ba boya en fait dire na ba docteur partout na kenati na ba frère ici ba sanga ke nzamba lingio c'est que poison on le la on a milliers na bino théâtral ouais te moko ne na ba na milliers théâtre o misa te tika na ebité mais bino ba comédien la plupart c'est pas seulement toi ils avaient ndeko na biso mso ba kufa ba am na ba reposer en paix pourquoi na milliers na bino ninyo boelaka ezaka na si non te na obela nini oui. Après le poison, et bien si sucre comme il a un problème, et belé, ndeti boy, yozo mani na otambola. Oui. Donc pour na tambola, bien faut na zanaya na phénomène. Il y a ibike ni souma flou, comme on a makambutu et tout, ba uti ko boa klanga mbasu, dozo mona mbasu na takali papa. Oh là. Donc on a ni na le colo, donc voilà. Mi sou flou, donc na ibo il faut ba peronga mi sou ba checking, si na bande ko traitement. Il y a un tiche nzita même en hôpital ba checker nzoto donc ba pesi ba kisi makamutu mambele tout tel là après tozo à l'hôpital mais biloko na nyoso moto moko vide de loin mbaso poison na nzoto en fait atona makambu bato ba linge lioni étoile moto nyoso za nzambi faut za combattre peut-être nzambe bien na bongisilinga liboso combattre na milliers na bino mais jusqu'à ce point tu te reproches pas de quelque chose même so au sala mabe moko boye pas bateau. Après bateau na vraiment lukaba landela yo na ba mabe o sala ba na mabe na ko ngana te no yeba te ki mabe na sala emso etamboli boye mais nanga nebi nanga ngate na yebi kisite na yebi ndenge ba yo kila kamutu mutema likuna te mais izola nanga ka shweza te makaska na nzambe ozomona makaska na nzambe vie de loin célibataire marié vie de loin célibataire. Ou déjà célibataire ou bien marié? Nga. On a qui marié mes bébés non. Et bébé pourquoi? On a vie privée. Vie privée. Vie privée oui mais on a star. Non MS s'il te plaît. S'il te plaît. Na ko pesa exemple moko. Oui. Kende to zana biso ka bona bia MS na tunwa question mo bo libando e banda oka. Non, et ça me tourne à un guédi na yo donc tant posera na souki na zala raté tant pe comme na zala raté pourquoi na lungana yeba. Bon bref le rôle ingo be télévision solante ngani na be telora ke o mokie msusu madame na loba ke yo osala ye mabe okenda ko bota libande pourtant ya lingaka mingi azala na yo ko aider yo na batango no passe azaki ko appuyer yo mais yo déception mnene osala ye ndengo kendaka libande okenda ko bota ba la page tous les cas bala no na page mukolo yamba endo tuni makamana nyonso ba ya lobaki alobaki on penate kasi bina makambo ni na mama ipela olobi ye muta lobaki nenga kendaki ba rumeur ebimaki je vais pas dire ça mais ngala na karankine te na pe mutu ba polémique te donc koto na pena longola no pena mista na ngai longola ya basket ayoki ba lobi na biso to longola vie de loin comme na poto ba sentiment ni nokuti après 14 ans
sala monene o boke bobeti est-ce qu'on dit ma kinan que sala wana to bocha ki date le bosso que il fallait étonda. Oh, mais si tu béton en 2010. Plein 42 millions. Ah ouais. 2 jours pay. Maribel avec des jours. Oui oui. Aux alarati. Bien sûr. Akasi. Mais c'est quoi oyo bosala ki 2 jours ezaki programmé mais bosali sold out deuxième date ba programmé encore à 48 heures. Mais kasi elo que là ça que musa les salama ya wana te mista. MS nanga bandeko. Et puis l'artiste tu es artiste au batu balinga mingi. Vous comprenez? Oui. Donc mutamtana ba fine na ye mais et sengo mingi ça qui vit makamba réalité l'équipe ba confinement makamba belé ni mais quand même batu ba volonté ya wa tala bandeko na bango donc ça fait plaisir. Vous comprenez? C'est un plaisir à maka CMS. Comment on a que vous allez des jours on a bandeko répondre plein pays idéologie au Sarnaout. OK. Vidéo à part wana bozana ba date tu les as prévu. Ouais. Les à quand? Ning to beti déjà double Maribel les 18 tout ça na Lausanne en Suisse. Donc bana Lausanne les 18 il y a José de Londres Sida Bilamba Hakim Prince de Lausanne azangate. Donc il est même noyé Hakim Prince de Lausanne. Hakim Prince de Lausanne. Il y a José de Londres Sida Bilamba na bengi na poto yo so na moni ya wana te na ozongate. Donc puisque vous comprenez il y a un mot Hakim Prince de Lausanne. Je suis de Londres. Ah, Jésus de non beaucoup d'anité depuis non, que tu es là. Donc il y a wana tout ça la makambebele. Conscient makambebele. OK. Il y a Jésus de Londres. Binonyo apparemment ba na ba promo quoi ba comédien ndi presque ba maramba ndenge mo ezo landa bin. Olingo zonga kaka. Te na zongi te na lobika mo moke. Yo pena metro bonne nouvelle. MS. Apparemment bino tout boza presque na promo. Te bisoka te batebele. Mais ming de ba comédien. Non batebele. Et ça pena batumusu batu na question mais pourquoi bozo kufa mingi? Mais accident mo ito ça na rompe ngaba 70 personnes bokufa na mbala moko. Comédien ni yaki na kati. Et ça ka poto yebana yango bima ndengwana. Mais ba musicien pe ba yebana ba kufa le roi binoté. Olobi ba musicien pe ba yebana mais ba kufa le roi la binoté. Moneti yozana exemple 4 fois poison na nzoto. Musicien ni ba tire 4 fois poison. Zomo atake bino boda mitema mabe na kati trop. Ma trop. Nga siko poison nga ya liboso. Donc muta sala ke et continuer et ça ba pourquoi bandal. Pourquoi bandal. Autant les poison liboso bato ebisanga te faux na miel na palais na zo miel na tia na palais. So bika bandal commune mo ya batinel bali ba pourquoi ka mo minene. Ubusi na ndako kitoko et puis ba pourquoi ngo lokwa kindoki. So ba biso mo na ndako ba ya kate. Mais so yambika ba paya. O mona ona point kuna o kebo. Do bala sa bango pe ba fanda kawana. Te boyeko za te ba mi se ba tia te phone yao. Ya na niao na 12h. Niao akima na 18h. Ba pour ba kesa la réunion. Ya FCC na cage. Ba yela niao benda. Mi sabite za kisi moko na etam na ba bar na sombiango. Na yena ngoboye madame na zakani à l'époque. Olga Mbami mama na de gauche. Abala na yena pesi mbote na jona yena ngola kuna. Habité ya nongi fo boka mungwa pour so anyati mungwa makole vimbaka. Ya na boka mungwa na mona pour ka wote na tinel. Po ntila ba kudisu ba kotilaka mungwa funa tava. Azonga sima ya sota munga diu akoti. Asote ni mungwa. Rien na funguli kiso na sombaki na tie muto la mena ku fena dame po na tonde na ngate mais volonté ka kana bu mama poko. Lelo na tie lobi na moni ba poko lobi na tie ngombe na moni ba poko lobi mais na uti na ba kiso ba baki za makasi mais ba dame ba daete ba daete bimi na coin boki na yina senti li mubiete au poison te na luka miel et dosé na kini boyi miel posé ko ya nya se vida nzoka ba poko na so ba dame ba kinda la miel po ba kufa te le miel est vidant na yeba te quoi ba poko Mingi, mais c'est sérieux, il y a des gens qui te regardent. Au Kenya, il bosso traitement en Afrique du Sud. Mon tamema que il bosso traitement zagi. Maman Olive Lembe. Fondation OLK, Maman Olive Mbele que je salue à passant. Ils a rangana mutema tilelo axe maman na sala.
na ba maman na ba famille na biso ndele lo mo beta lisolo mais maman bimisa budget makasi pour notre traitement maman Olive Lembe et salon ndele nakoka ko expliquer mote maman Olive Lembe Kabila ma maman on comprend ouais. Voilà et il lisusu tant ba on pouvoir elongwe maman Denise Nyakero fondation maman Denise ba pesa biso ba carte pe ya santé. Nous les problème OK na ko za traitement donc tout voilà. Fondation Denise Nyakero. Fondation Denise Nyakero. Les longs comédie na Kinshasa on se retrouve à rendre au sala kana aux un groupe na yo président la DSOP pesa na groupe na e binomo ba Vana pe azana groupe na e d'accord binomo ba comédien tant au sala ba gag na binomo biloko au sala kana est-ce que comédie vraiment est rentable na niveau à Kinshasa tokolo ba ndenge ya mboka non mais na ndenge ya biso moko oui comment non donc biso so ba comédien mais mutu na mutu ana ligne na ndenge azulaka musala na na ko pesa exemple mon président l'a dit SOB na niveau za kutakoka ngamba ko tala boy mais chaque jour à répétition na yazalaka a 4 pe forme la tenir à répéter na bana type sili apesi moral zongi ndeti ngabo na ko kana mate au tourner na bango te ndeti na groupe na nga na yebu na répéter ka pe ni na ko kate bon préparer scène ndenge ni te ba répéter ngana tala si à corriger et tout voilà et puis na kinape répéter. Est-ce que bateau baranaka ta couple la bino na bazarape ba responsable oui bien sûr oui bien sûr pourquoi pas so foot atendez balongwa mais avant ndenge théâtre ezaki na ba DVD na ba CD na lelo ndenge comme na monde il y a internet différence c'est ça wapi pour na différence c'est ça salaire pourtant tous ça là déjà na ba major bisadi di ba alpha bokole ba Gide de fer ba V Placide ba Côte Cocotte ba producteur ba maman Bénédicte Kouyiti là qui son nom Gilles Bafon Mwambo Kaloutit Marcelo donc fait tindikao il y a Lolo Swami qui son nom donc Diego Musique oui. Pasteur Francis Lola dit tout ça là donc bilo mo ande moi ya yuyu ba Manu Luvaka donc tout ça on à l'époque tant ba na série ba CD donc ozomona ke so ba futio na 30 zonzing okoso pe voiture na 30 zonzinga pamba okoso pe voiture ça côté kutu matolo pour ba moment na so boaki mutu continue valer sa bilamba mbala moko ke ni na London City pas dieso là pas papizo là OK pour benzi so comprendre OK pour benzi mais les lois et comment nango donc GBba beaucoup plus na ba polité pe ba benga biso souté GPB ba mais bato bino bomo na GBba mais so toké na ba place musu na ba Nigérian toké na ba Côte d'Ivoire bango na évolution bo bazar ko se retrouver facilement bango ko mboka gouvernement na bango so soutenir bango bango gouvernement zo cha bango bino gouvernement zo cha bino atamuke ben nini kasoko yebisa ministre de la culture azotala yo siko pona à soutenir bino et puis vous soutenir en quoi sur les lois tourner aux questions bon théâtre kasponga na soutenir bino il faut na soutenir bino en quoi mais tant déjà un ministre foyer ba département na so art on funa sala boy ya sala kwa mamadi oui maman mutayibi ki eso balia ka debu la fufu o falia moko o alingaka loso mamutu biso ko ba mama to imposer mama te d'accord voilà donc yenda yiba oni na kusala na artiste comédien mais beaucoup proposer pe ko proposer netike pour théâtre et moni na wapi ba le karambangu wa ato tenisa otema boti ko dance bo beta on kara mais non mais bino boko kuta na pe bo sololi oui mais ba réaliser na ba wangote emina qu'est-ce que nous allons faire to liaka na matemle mukemke to zoka mais beaucoup ko ça il appelle bo ça il mention mon boké même c'est pas chef de l'état boké pesa ko exposer kanabino papa tika na yo tika ministre yebi ke o artiste c'est bazar oui mais bazar na ba catégorie na ba yamba ko ba pesa ba considération voilà et là on est marqué vidéo na théâtre depuis au bandati oui marquanga oui ko bota ko bota vidéo théâtre botinga bana na comprendre
Et boti bana nene. Bana ebele. Kasi moi so azolanda ka pona théâtre, olandi pe boboti. Ozo alandi na théâtre boboti. Et moi so na raison na panzanga makila fort. Hein? Basi bazolanda bino pona théâtre. C'est pona combo bayi bakayi pa beta na vie de loin. On m'appelle Dieu. Et on s'allie peut-être ba bêtise na niveau ndako na. Obima libando ke na bota libanda. Na kosio. Ke yum to lo bat. Na kosio. Mais yum to lobi. Na bien. Oui. Misa. Ba musun tina oki m'en faut ba oki mate. Na bien. Libala il y a 3 ans. Mais soit disant bana na boti libanda bana ba 6 ans ba 7 ans. Mais libala 3 ans. Mais bana na boti libanda et libala bana ba 6 ans 7 ans. Attends tout. Charlie réalité ba TikTok makambutu ba réalité mais ba makambe bimaka ba makambo tapina congolais mais au final lokota na lokoto bana kuto papa tala o sekano kaka oui et puis biso to rabat moko ya biso to ba petsa weranson do 12 OK 12 ndeti lobi via la sang direct moko boye mo abe vide le kuto na sepina ye poto ya kufa lobi 48 heures Muninga mutozoloba o se permettre le babongo responsable comme moi il y a personne 48 heures après 48 heures na sona kufi d'après a beaucoup la petit na ngai a beaucoup la maman na papa na nga bandeko na ngai a beaucoup la ba felo nga na songa ba veve nga na songa ah ouais après c'est déjà 48 heures ma yebite ki bon na nga moko na mona sina kufa kala ma yebite oni ni nzamba zo stika nga kana mukili pourquoi pona nini famille tuna pona nini zo stika na mukili na trop na pesa ka ba merci place à ça amiyebi na ye donc voilà comédien nini entre Esobe sai na longolio balobi na biso ke pona moto moko il faut que sélection abima neti na sélection pour que représenter Congo Libanda non Esobe na sai yo to longolio oh biso da biso misatu bo longoli na police ko bana ba oleni so longoli yo o tsanga wana ezanga ba kasha bien ba compétition tsanga wana biso misatu yo zate yo déjà na longoli la lokolo longoli nga seke bango mbale il faut pona moto moko non bango mbale oh mais ça na lobby na compétition ba lobby ke na continuer lo bas va toquer babi neti vite na lupopo il faut pas bêter match or gagner yende on de présenter RDC na compétition interclub d'accord bon que ne va embalete parce que pour entre Esobe na Saïsa tu choisis qui yo poni nga gas non pour nous den songa na poser aux questions te faut pas que ka bombale ba ke bombale ba grand o menga de mona ka vidéo na boy donc ça moni c'est na Esobe ba ko ba général ngana lokola soit il est major OK donc major donc bon bali ba mbiaka na nga ya musalo da fois ke ba mbale pona nga vrai ou faux sai azali patron na bino ba comédien nyos mama na nga vrai sai aleki bino tout na la vrai d'accord donc sai aujourd'hui peut vous payer facilement vrai OK afuta nga kutu choisi quoi papi ba bengi afuti o peta ke patron nga pe travailler na bendi nga na kele sa fi ba koko na. Mais comment ça fait-il ba publicité nyonso iko ya kana mboko sai pour ça là bien ben bino ça là bien te yo tuna iko ya kana maboko ne pas ça là bien ben oui on a vu ben bino siko biso siko tout ça la théâtre bien ah bino ça théâtre bien il y a ça publicité bien donc il y a ne mutaba pib maman na comédien na décida atika ne comédien na ba pib biso to décida tout tika là place atika biso. OK boye compé boye événement au boyeli nani producteur il y a événement na bino boyeli na France Sono Hervé Sono et faire gagner la merveille. Oh bango awa même moto alongoli bino asali ki ouais son excellence Soule Kauka wana toko koki ko wanga nango te Soule Kauka Soule Kauka ti ko pese mote tenga na pese na mutazuwa Soule Kauka na bisio makamo Soule Kauka sali biso ndeti ba aventure bondima ki boya vraiment to kutana kana fête tana zimba Soule ngana kana banlieue na Mbetseki. Ah oui hein? Donc au Kenya nditi Congo central place bakunda bimembe Mbetseki wana cimetière avant on a kotibwe na suka na kaminer bana monga fula baebi mais Soule Kauka ya talanga tikuna
bayana mobiki ici il n'a pas enveloppe et tout na ba pota boye na ndinga kuna esanga pe bien to solango ngana sengila poto na ndenge wana ba to pe bana ba place ba kuta na sulika ka basanga pe ba kuta na bandingi na bango te sangsa moni projet auto bana banda août ya 2023 août ya 2023 tina mbaso na tana kumutambola na kina ba réunion tipa sule na mbaso na poto na lokolo wana na pota na otambola lokolo mais ba to lele boye bango te biso ba viser bimi titoya donc toya dans 2 jours sangoye ya fa ya kufi tonito ya poto dans 2 jours ya fa ya kufi awa réunion ngabi mutoke poto ati biso tout to décider to tikala to lele ya fa na kin et les capé toya donc sinon bon boya depuis ouais des communications tali visa pongez aussi le tali visa pongez aussi là donc donc on lia ko to bien pour visa ça déjà d'accord bon bateau balobai que visa au zeli production ya magem production ba produire bino pour na poto juste pour na ko intercaler événement au ndeko na biso azaki nango fait régulation non ba le barabongo te MS na kopeso exemple moko ndeti mutoko abiso bon nous sommes des artistes toi na kilo nini ya longola ali desare actualité wana toi na kilo na te et puis jamais na biso boye toko ndeti nga Charlie non ville personnellement na rosa mutatel non faire zandeko dikap la merveille zandeko we ranson zandeko jibe pia na andeko modoga baramba soleil wanga zana sele ya zandeko bonne na fandi boye so longi ko vie de loin na kilelo longi la vie de loin na musique au pesa voilà na tuni question longi la vie de loin na comédie na o kanga na ça o yebelinga tsanga na musique na koza nani te yomo michana umona teki na osala pena donc baba we ranson ba jibe ba mikole belebele siko koza la partie puis ya mutu non nga sona kuta na faire nga ba boklinga mbasu faire atali image o isule akotala na ebité peut-être image atala kiwana pardon Bellevue ba etalanga faire abinga nga partie États-Unis ndeko nga ba usale boy pona nini ko pourquoi kaka yo des jours pe délégation ye ba etika pe mo eloko idem dikap la merveille fali pour pas déléguer ba to watini na ngambo ah oui c'est qu'on a mutanani so bangonia suba ibangai mais yo na compte sa production mais production ngana na compte sa production et tant artiste et comédien mais bato ba produire yo baza mingi baza profali yango ba na pêche même na minute so faire le bike to que le Lubumbashi bien to que les États-Unis na okende oui rasona memanga écoute oui rasona mema biso Zénith de Paris biso beta les 3 faire beta les 10 OK mais na ba mi faire to mnoza na biso to kitikin na kitikin après 3 jours na kutana papa chéri chibe pia na kabili ngambo félicitations c'est que le roi wera même biso jibe fa betanga kara non biso za ba chef au milieu du village toza ya bato tout donc ça n'a rien à voir na o ba rumeur na bien ngala sala théâtre moko na grava di Cap Fort na mon besoin saison sur na TikTok na manager que son nom arrêté na mission akufa falinga mune kema simba kolele siama na sala pe théâtre moko na grava pe faire on se reprend donc di Cap fali pour la merveille di Cap aigle afa nanga faire afa nanga ngapi na afa na faire na pe fani ya di Cap on se reprend donc voilà quand on a bien la porte de facilité il y a certaines personnes pourquoi quand on répond l'homme répond bien mon changer natikala na et toi qu'est-ce qu'il y a na biso na porte ezaka matata et bandeli na porte ezaka matata non ezaka matata c'est juste il y a certaines personnes au ba ça la bino ba propagande na réseaux sociaux juste peut-être pour boycotter événement la bino pour ba tiango moi na ndenge moko ya bien te ba toi no bazotala ozoyebisa bango lelo nini congolais on ka ndenge congolais so landi ko bele tomate donc pe muto attention ce ko yelo bango fali pour la merveille kaki paka kokolo kara e ngala mkonza kare usakana tia mabe donc ngaso na yini non la santé donc 12 moko yo sana kuti message non tanga te non répondre yo te donc nous permettre au monde même pas nzela
OK. Na kandengo na. So si na yini mutu mais de nature na timbi na lobarate mais so si na yini mutu na peso chance te to mona. Boza mikolo na théâtre, na kati ya théâtre bana na bino mibale, Belvi na Sila. Ti lelo ba discutaka ba yoka na raté, mais bino etant que ba doyen, ba papa o boza wana, effort ni bosala ka po bo sangisa bango ba yoka. Ngaza ka musika wana makampa masumu. Ngaza ka musika pena. Na bambouteage ba vraiment que vetike mukolo wana lesna musika do temps la de la makambo na wote. Ngata na ngeza sevi nongi. Le coup la sisi licence na yoana jubilé nongi asi sa licence ni ane oyo onesha nongi maelor nongi de gauche nongi nangola Samuel nongi étoile nongi bana nanga basisa donc concentration nanga za bana hein donc concentration nanga bana charge wana za ya président Lombe président Masumu président Bodo va venga alpha ya bisote bino boko tangonta ah ouais na ba jeune ba bimi lelo na ba jeune tango ebanda ki tozala ki te pona usukisa tozala siko po to ibani mais baza bande ko na bino ba bande ko na wana nde ba papa wana nde ba chef kasi ba papa na biso kasi ba mama pendo bazati ba mama linga baza ba mama omengo awa tana telefone ba mama bele baza ba yali parti baza ya Denise sœur na biso Patricia Bipali ozo comprendre ba Patricia Bipali baza ba ya Maya baza ba basi ba mère vala baza ba ko benga pe bandiko na mwa basi ba solo liango bino ko bokoma kabwana bokoma zo parti pris ya moko botiki mususu etu biso banani bino banani ba comédien bele ba commencer la bon parti o batu ya o bata o da lokwa vita nani mana OK biso sikotan biso bata mazembe moteke noir blanc maeta na ba jeune bazo bima lelo jeune ninyo yo o sepela na eko le ba jeune tout en fait ngana théâtre moto nyo so sala kara onga na linga yewona ni na linga siko neti nani so ko tanga na pese exemple non o tanga siko o tanga vraiment combo basé belé na proposer mec toké Aïda Pierre Petit parler Jérémy Pierre Petit parler Décor wana utumwana Mimi Cardozo nani Mimi Kabongo fide ouf Mimi abomanga pardon mille esprit dozo la donna tanga no ben siko entre bango wana nyoso mabidi pe na chena kati so ba bisio ke non mabidi voilà mobali Aminata son père Aminata na pese mote so babi président vie de loin pone la biso à terre moko asa la biso spectacle pour yo fando seka opona nai non c'est difficile pour nous encore parce que yé moko spectacle va pas se plaire yé moto jouer maman yé moto jouer papa yé moto jouer domestique yé moto donc faut au kabana tala ba sanga ndebiso to sanga ni boy tu comprends et puis équipe monsieur Zolanda biso Baroya et bien sûr yo sakana kauka Suleiman kauka elonga yesu nzambe na ngai équipe mususu ane roya juste pour na continuer ba production ou bien pour na juste pour faire parce que tout comme ba débat zo yana so ba koti biso so ekoti biso na ba contrat to continuer bango pe bazana ba contrat na bango des équipes différentes donc voilà, rien donc, à voir na bino voilà est-ce que vie de loin nano arozonga pose un problème à santé bato autona yo est-ce que vie de loin ndenga epoto arozonga vraiment Kinshasa non bato beli bazo bate yo fotikala ozwa do ki ozwa ngunda osala nini mais c'est qu'on a logique hein na moment naza na kotikala te mais na logique naza na profiter na santé hein o na kozwa awa ça va tozongi na baninga na logique na ko fanda te Poso na kina boule nango 2010 na tikala. Mais 2010 tu étais bien. Voilà. Vous avez un problème de santé. T'es ça problème maintenant on a soin awa. C'est pas grave na zone. Mais moi tant mon que boire le monde il faut aller bien au profiter au tikali peut-être za ba santé moko approprié. Oui, kasi on doit santé approprié to bande ko swati. Oui. Kasi. Si on ba non na kei. Mais kende ba tumso bango ya tikala ça la système boy ça donc ça oui. En vrai dire na koza musika na ba na ngate. Na koza musika na banate. Donc esengo moko na tika na vie, ce sont mes enfants. Esengo na tika na moko na vie lelo, ce sont mes enfants fona mona bango. Fona mona bango. Mais santé non peut d'abord, so santé no pesa bien tête aux ana bango zana bango. Mais na lebija na banini ba soin te. Toi na biso na visa inane. Abandi ba soin mundele so abi soki na zipe pour na zongi mboka. Ah, bango ba rozonga mais so yo mundela bina sukite tu vas continuer à prendre traitement. Ah bon on va ba luka ba comprendre.
vie de loin osala ba combattant ni tu na natika là na ola nanda kwa nani na ola nanda kwa nani nana olesa nana oboko pendant que nazawa kuna chic masa j'ai 4 licenciés ndozo mona ngabwe. OK. Moi nanga liboso CV donc sikusi écoute ces licences na relations internationales. Oya mi balé giblé nongi azo 6 années na aussi sa licence né année na gaz et pétrole le pétrolier. Oya mi ça onesha nongi azo tanga gestion financière. Mailor nongi azo tanga gestion financière. AIS IPN. Na IPN, OK. Vous comprenez? Na lobaka na vie na tambula salité bato ba sekanga mais ba nanga batanga. D'accord. Donc nazo préparer relève pas relève retraite nanga retraite na ouais. Na tongela bango na tangisa bango mususu na kombo nanga na zala mo bonesa bo moité bato ba osunga bango ba ozala kaka lokati ko sunga na Congo ya ça va mon vidéo atanga aussi ça ya ba document bo so ezaki ba tsala volonté na place mo boy siko yo tangate. D'accord. Moi te que zongi souci na kutela bena na camarade papa kufa alinga zonga musala mais lokula na tanga kate yango zonga sa boy bana fo batanga ngalo baba na batanga na baba matata ponyo baba Adolphe Muzitu ezaka classe bien yaka gwa so que sa classe bana na fuba kwa makonzi ezala pena Congo ata na komi na koko boye moi na vie de le wana ministre kingani moi na vie de le wana manager ya société kingani moi na vie de le pétrolier moi na vie de ezala lendo ti moi na comédien mais bimisi bakonzi moi na comédien mais bimisi bakonzi ba petit fuba tanga. Bona bandeko nyonso na poto bandeko nyonso bavandi bien baza tranquille problème yate pourquoi kaka yo vie de loin ba combattant ba landi yo ba beta yo na bisio lumbe na poto na bisio kaka vie de loin problème nini vie de loin ya na bisio papa nanga Armel Dongo Zidane le président ZZ na Brazzaville Armel Dongo Zidane oyo ka fallait bo reminga grand prêtre grand golo Steve Okanja pire petit nae nazo luka papa na mosu bat portal émission na bi ki gokoma Patrick Mungala la mèche blanche o luka ouais PDG César Kouka na bi kazoya mais la Belgique donc au moins les jours wango président phénomène nga mutunyo sozana nana azil fonte vie de loin ba combattre ba betier ba niatie sous na mbaso pote panzani mama nanga kuna piqué crise bana kolela bande kokoto père na parlons pas ba tout oh là là congolais donc en fait au moins jour à souka deuxième jour yo sala kiti oui plein o sala kiwana lokola air kokaki yobika mundele faut libérer ça soko bato baki na posa ba photo population nyonso libanda bazela bokanga ba photo voilà bon monango tokomo na maman ko aida bimi soko ba photo ngo désordre o désate donc autant te photo na tsabo musu saye atebo okuna tsebo eleki ngasko lokona bimem tasuka na bisi ba vigile wana ba maître et nazana na pota na pota na lokolo boseke zinga pona kota na bisi bien mais donc boye donc bazo panza batu ponga na kota na bis misusu bazo benda kaka photo albake koma kuna lumbe ba combattant pona sali ba onini rien ezaki ba protéger ngale pona kota na bis po na zo choc te na lokolo. N'était-ce comprendre? Oui. Des babos qui encadré, bah tout ça, et bien même bêti vidéo non, c'était ça. Donc vie de loin bah bêti. Zangine sécurité pour na kota na nikoza star pe même papa. Pe ma bonde ba bon bien de benanga wana hier. Na lela ka on 4 boula c'est mon nzalo wapi. Te ba fanatique vie de loin, ba tout pas vie de loin. Donc ezani na expliquer ki ezaki ba photo ba nini ba mina swana o se débarrasser pour kota na bis bolongwa. Et combattant mon côté à quoi menacer vie de loin bongo mutu nga menacer mutu na oti ko sexe na kati a sepeli na kati azilinga libanda ba betanga na ezana ba lukota ezaka ba tozo créer ba besi na ba créer ba besi na bango pona ba bazo ba vie et tout vie de loin tozo continuer na biso problème ni nous en ngopo o banda koleka émission na bande comme susu tomona inde ko na biso monko na TV alobi ke vie de loin ba pekisi yo ba bengi yo pour les kana émission et que yo répondre bango oui au koleka après batu na bino o ba memi na poto entre guillemets batu afali ba pekisi yo que o les kana émission na place on a vrai ou faux non moi le bien
ndeko na biso totali na chaîne ya Mige. Mige. Oui. Mige mutalobi bien na chaîne. Mige mutalo bien. Alobi ni. Alobi ke abengi yo, bazui contact na po yo les émission, yo boyu ko les émission. On dimaki liboso après bato na bino o bayino na poto ba pexio o le kana chaîne na. Mige mutuna ngai Mige. Mige tukutana na restaurant. Ah to yambali papa. Pona linga ke mingi. OK. Nalinga Mige mingi nzambela ngai ngedi luvigiladana. Donc nalinga Mige mingi au sakanate. Natala kai faut jeune tout ça les programmes. Siko eko arrivé banda toya vi que zala kaka répétition nini lokolo pansement dans ça presque une semaine Nanga mon peut ça nos programmes depuis. Voilà. Mais de tourner to tourna raté yoko to kopona. Ouais. Ah lokolo siko tangu na ke to sane no ya lobby to sane programme lobby to sane programme lobby grand frère nanga était chinzita tangu ya mais lokolo boy une semaine déjà c'est pas propre to que l'hôpital na boule ke kolongo hôpital to ya émission ya Mig. Papa bakanga kuna lokola via ipse bana ba checking nzoto nyos na ibisio. Donc nazana nga bien nambete so akena nga couleur. Donc fallait qu'on atine ba vidéo. On a jour au boyokane bo tourner. Voilà. D'accord. Ce qu'on a besoin continuer ba vidéo pour Mig et na yebi. Am ta polémique. Ako pour flashango et que ça non la tout à l'heure. D'accord. Donc si bazo ça donc to vieux to combien 11h. To yebima 22h dans l'hôpital. Mais ce que yo te moto ebisa ke ba pexio o le kana chaîne na. Oten nana ngo pexanga pona leka. Nana ngo pexanga pina azana monopole lo bake koleka pa migete non? Mige c'est mon ami na linga na tala kay ni la lekio pa na ndi pina o leka pa mig. Na ozila ka bilambe ko tapo pa no ni la sai bilambo na ngo ya Congo te. Azila na soma bilamba si kana leka pe pa na e. Et puis na ebisi mige mission na polémique te. Punga linga na polémique ta polémique te. Otia na ebinde to ke na ngo kitoko. Ya pour m'te jour dans la libre miguel tout ça la monte tout même grand frère propre ya na adi londole ti le lona tout ça l'été azo comprendre que mon hôpital pansement mon boye ko lia mo repos bani. Donc là ouvertement ibisi batuke on tape que que les émissions nani ngo kuta o pera kananga fa chapa pa nani ngo pekisa nga ke na ke les émissions ya yi mo ta lobby on a tout niyo na comme kutu miginda lobby yango am yi mo na am ta polémique miguel. Je me dis que je bête à journaliste na PC mbote pas ça mister nigeniema fauteuil jaune toya. Merci beaucoup président. Mister mo basa une émission combien Papa Rolls. Yépe journaliste. Oui, yépe le journaliste. OK. Ah amuno quoi. Na PC ba mbale mbote Papa Rolls. Nigeniema toya fauteuil jaune. D'accord. Suite à programme ils ont continué tout cela qui ont déjà Lausanne à Lyon et Lausanne na Lausanne Suisse. Allemagne Suisse Lyon mais date tu as confirmé ça mi balé ils ont confirmé déjà Suisse na Belgique est-ce que vous ont là makambo bo pesi ba na Paris ou bien bon ça dépend pas producteur d'accord oya lingi de revoir et bien ta ville na tokei na pays na tokei. Par rapport à spectacle, spectacle bon pesa ki ba na Paris. Est-ce que ça même spectacle bo que no pesa ngo ba na Lausanne ou bien bo sala pas to sala makambo ebele. Donc mboka na mboka eza na couleur na ngo ya spectacle nango. D'accord. Donc auto pesa ki awa mon préféré Ronsia aoyo kanga yango te kuna to pesa mususu o ya Belgique mususu puisque auto pesa ba to atali yango trop et comme monotonie. Kuna faut toujours subilo ko mususu. Surtout aux tables mke to chocha. Mais il y a une indépendance à Missoussou. Voilà. Impressionnant par rapport à Premier ministre. Nous avons Blaise Fumu. Oui. Azaka Blaise Fumu. Masananga Abou, le grand coiffeur, Papi les sages, na pesi bambote. Donc Mandela Vita. Masananga Kwaku, wakoma na kombo moko izamakasi Kwaku. Donc bana makala tu na pesi bambote. Ville Pambani, Yves Pambani na pesi mbote. Ya Malubadu na pesi mbote. Playboy Anjili. James Mabiala, Playboy Angeli, mon général Grada Kumbu. Bossa nipe les grands gérants, Yann Mbala, gérant il y a Bernicia Hotel, il y a Mama Esther Kokonzoni. Nan Yann Mbala? Ouais. Oh, Yann Mbala mutunangati. Ya Théo Zambrota. Mama nanga ya Théo mame oh tata nanga yo mame le bana mettre paille oh tata nanga yo mame
Misa. Nabi Owana plus que ONG. Yate yo Zambota. Yate yo Zambota. Nemso plus que ONG. Yate yo Zambota. Lata aliaka dollar la late yate yo Zambota. Yate yo Zambota. Autant on a dit le temps va comme non sentir. Yate yo Zambota. Donc on est dans la France boy. Son ami yate yo ba petit kuna jar maman j'ai baby. Ndo tumboliero. Donc viens à Zanika boy. Y a de loin. Oh, t'as mon téléphone noko ah yo fait un zola ti edo oh t'as boy 500 €. Oh t'as boy 1000 €. O sengite nini te yes donc ya seng la batu na mutema na yemoko. Donc a sengilio le boko ne continue na poche ça me peine ya te yo Zambota. Il y a des lois toujours continuer la biso ba comédien. Il y a Georges Batois pe ya. Donc musu supérieur au sana wote. C'est qui facile qu'on intégrer batu oyo bazaki na projet na binote. Beaucoup de gens na poto bo intégrer bango facilement na projet na bino. Oui, les divana. Bazaki na biso te côté. Leader Amis, mon petit frère propre, leader Amis, courageux, maman a comédie à côté, donc voilà. Et cause bino problème te na ba programme na mamra non na biso ya comme ça la soda za Congo ba ko 5 soda na Kinshasa bazui ya matadi mi bali bazui ya Lubumbashi so ba tebino na guerre bo beteka masasi ndemoko ndenge moko maman ministre na biso première ministre à côté na Congo ya mwana mwasi mbala liboso na mboka na biso ba impression na kitoko MOP faut pesa ba mère ti o batu babota biso za ba mama o bazana susi bana ba mama o balambela biso ba mama o bazana susi to kene classe ba mama tant que bape biso premier ministre moi si aza mama foyer basiko biso bana na ye ni na ko sana biso peuple congolais voilà asala ya malam pona biso ba congolais omoni batamitema malam baza omoni batulokola ba TED tendai maboko bank ya mama na biso Rachel Futa ozo comprendre TED tendai so kabilo mbongo donc a kabilo mbongo na ezo mona bina ezo uta na mutema TED tendai maboko bank ba sumange noni ya Brazil souvent ngenoni na mosne maman Licres SNL maman Licres ngenoni. D'accord. Voilà. Programme Nabino au PCBISO déjà les 18 posés en Suisse, les 31 dans Belgique. Bah vous accompagner vie de loin nanani. Na musala. Groupe Nabino oui. Connais toi grand prêtre l'a dit Sobe. Il y a Charlie vie de loin. Il y a Junior Mobik ici, il y a Ronsia Koukel, Jérémy Chabani, Mimika Bongo et la cadette Nandenge Yakin quoi, la cadette Aïda Ayachou donc Aïda Chou, Aïda fille d'épices, Tozana Vana Nandenga Kotoyo, leader Amis. Mais ça dépend, to comme PB là, en Sozalawana, chez Sozalawana, donc place à Massano. Ekendaka ndemwa place Masano ekendaka apo Firenza Rozalawana Siara Duche Kapanga Zigura Bobo Fatou Miracle Papa Henri ozo comprendre donc on tout Rozalawana bandeko nyoso balingi spectacle wana oyebisi bango nini naboki 2 minutes te Igor 2 minutes il y a José de Londres d'accord président de Vos donc président Gabi Kiwaka Maxi Bondoé, Tantine Meta, Ciara, Bibi Ciara, dans la PCI, Bambo Tebele. D'accord. Bato nyonso balingi ba mon avis de loin, ba mon na comédien na. Na artiste moi pas phénomène Nana. Okay. Nana Pita, voilà. D'accord. Bato nyonso balingi ba mon abino na Suisse. Je moni ndena kanga mabanga na maele. Bato nyonso balingi ba mon abino. Et mon akinaka makasi na dicté. Non sentir yo. Bato nyonso balingi ba mon yo, ba publicité bandoleka déjà ba na posa ba mon abino les 18 na Lausanne et puis les 31 na Belgique donc publicité déjà ezoba na boso ba billet na bino bozanga te pona événement. Et puis na Belgique bango tout bana Lausanne bango tout baya ata batinginda ko polele moyibo yibate po mukolo moyibi mo pe. Aoyana ye. Merci beaucoup, vie de loin, Charlie. Dernière mot, non pas bateau nyonso balandi. Merci na bateau nyonso balingaka biso, merci na bateau nyonso balingaka Charlie nongi vie de loin. Merci na bateau oyo ba sunganga pe ba continuer ko sunganga na nzela ya ba prière, mais moyens financière, na nzela ba conseil, vraiment botikanga te donc tout ensemble liboso. Santé zonga bien tout se placande tout se pela donc voilà le colo bon on boza na société mutabetinga na mboko azate donc to za bien to lingi bino mingi
Et là, au moro bato batalio, on va se prendre, on va se kana bandako. On va sentir que tu as gagné. Obi? Bato va sentir que tu as gagné lelo. Il y en a un qui attend 6 7. Le bon atika na kale so pamba. Oh, il y a solo. Bon kale so pamba ndé c'est ça bon. Tant tozoya to ti porte la chapelle, tomati bis ngana phénomène. Tout le monde a déco comme quoi mindele. Pour de déco ka ba congolais. Mais oh ba nuna pena aba yakala. Bazo benga na ba bébé. Oh, tu sais bébé, oui pena oui bébé. Ngana phénomène total. Oh, fait biso ko sana bolingo. Ba kokobaro et puis ba lingala bazo benga na ba bébé. Tant to kiti anga rien na tuni bango. Ah Coco, félicitations hein. Na âge na bino bozobenga na ba bébé oya mobala lobi Coco tika tellement to wumeli mingi ndako moko na bosa na kombo na ye yango na benga ka ye bébé biso kasi bébé bolingo nzoka bosa ne koma nzele po ba wumela so nzela okasa ba benga bébé na nenga bolingo OK rien siko Coco pera ya banani ya ba Yves Pambani na Ville Pambani Coco Pambani. Merci beaucoup Charlie Videloin. Ouais, MS. Moninga émission sans polémique. Merci beaucoup, ba remerciement n'est pas banane. Ouais, nabi remerciement nga et pas ya papa nanga mukonja IGF Gilles Alengete. Papa Gilles Alengete. Vie nanga Willy Musheni, ya Willy Musheni Kodamboka. Président Nabiso ya vita Amadou Djabi. Na pesi bambo tebele. Ambassadeur vote singa na pesi bambo tebele. Nangola kuna nazomo na Afrique du Sud. James Dani, le roi Mufti. Le roi Mufti. Ozoko parle ba Jimmy Belao bato nga Ben Olondo Serge qui est à JCI bien. Wana bato Afrique du Sud so toke na Belgique hein. Bouya Mayola Zawana, on a Mireille Lafine, Banenga Bakotoyo, Serna José Congolo, Bakisana Kwasa, donc non, Didier Nzong Mkonzanga Baza, donc Didier Nzong Moutalombe na PCP Mbota trop, Diezola, London, na PCP Diezola, wana mista, Bambo Tebele, ya Papi Zola, Bambo Tebele, nane on lisusu, Ted Tendai Maboko Bank, Ted Tendai Maboko Bank, Papi Moubenga Tshisekedi. Na pesi bambote ebele papi mubenga Tshisekedi osani sole kauka ya sole kutu na lobane lobete ata na kikozo na zoyemba déjà papa nanga Delphin Mutombo na Lubumbashi Delphin Mutombo papi Zagombila mon papa ya edo po akaba na Lubumbashi bambote belé trésor pour tout Dieu merci Mbokani ba joueur belé Chancel Mbemba osani etish ndita te yena mana obwa kete omondi tout ça boy donc kange loko oui soit naki mana poto soit na bwa ki tish ntita te donc son émission na bwa ki etish ntita l'on la comprendre les grands libanais etish ntita les grands libanais une émission na bwa ki bwa pesa combien bon merci beaucoup Vie de loin Charlie, merci beaucoup, c'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur le E, le M, le S, émission Nabiso Essili Toyambela Gibino Vie de loin. Pour saluer, je salue le big boss Luki Passport Mbotenayo. Na pesi mbote pa ya patience moulenda de longue jam. Moi ça Pemba Kotangogi na palette salutation spéciale à Cornélie Munongo. Na pesi mbote pa ya Soule Kauka salutation spéciale à toi. Salutation na Papi Leboaz de Télécom. Big boss Papi Kaimbe na Lyon na pesi mbote et pa ya Yannick Kini à Rombox salutation à toi. Et bongo Poisson Kasereka salutation spéciale à toi. Ya choisi Matata, Willy Moucheni salutation spéciale à toi. C'était votre émission Carré Parfait. Derrière la cam, vous avez Jordan Mizwa, Zwanga bien, toujours accompagné, assisté par Faya Basket, le patron Bogos. Salutations spéciales aussi à Tichi Nzita, le grand Libanais. Wadjeni Kabasu, conteneur, il y a Bilamba net na film, na PC Mbote P, na présence, il y a assistance, il y a Vanna, salutations à toi, salutations à Shango Basket, Jordan Mizwa, si tu es d'accord avec moi, Mema Biso Kuna, Toleka.